Allô, bonjour et bonsoir. Bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonsoir et merveille à tout le monde. Hey, Bandeko. Voilà. Dorcas c'est Bolo Coco gauloise est certifié, 2 fois certifié, Abakouk. En tout cas, je suis 2 fois certifié, hein. 2 fois certifié. Donc, Dorcas c'est Bolo Coco, on a banda bien. Dorcas Bolo Coco gauloise est certifié de Ferregola. Et pas faire n'a pas certifié 2 fois. Abakouk certifié 2 fois. Et pas Yassi la Bissalou, l'impératrice Mams, la maman de tous les Abakouk. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Naba Tutu Balingaranga. Merci, Naba Gaulois. Merci, Naba Gladiator. Merci, Naba Abakouk, à monde entier. Likez, partagez, commentez. Dorcas Bolo Coco, Yabino Yeyo. Gauloise Abakouk. Likambola motote. Le bon tendre de Dibinga. La sirène. Miss Lolo na pointe. Bisous là-bas. Nalingarabino ya trop. Décaré bashi ya bashi love. Ah, wana yanga ya motema. Décaré bashi ya bashi love. Camarade yaya tikela ngai. Bakouk tout nalingarabino. Yo pense ki na boaki yo te koka mabete je vous aime. Nalingarabino nyonso mingi. Ba papa Zuma, ba Bishop, bino tout je vous aime. Donc, Mingo le Bezate, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement, chers amis. Veut dire que la vidéo, partagez-la dans la tout. Zoua pendant la vidéo, yo, partagez on a tout. Partagez on a imbécile tout. Le bas là que c'est la gauloise et gauloise est certifiée et 2 fois Bakouk est certifié qui parle. Yo. Yuma. Nazo de l'arabe missionnette ne bino jusque là. Au deuxième fois si la cité biso ba combo. En tout cas, nazo de l'arabe missionnette ne bino. Parce que ce que j'aime ceci les a que à chaque fois sur la sortie médiatique naie bando ki ba bima rebelle. En tout cas, nazo de l'arabe chor wana ba lokara. Bando ko bo lokara wana nazo de la bino. Nazo de la bino parce que ce qui boyé te sera bozangi ma finga. En tout cas, 2025 on vous attend ma bora au fumbama. Nazo c'est la belle mission n'était ça la ma Abakouk était là j'aime n'endenga ma bête de solo la qui toro si je savais en goma kambu si je savais tu la j'aime hier nana likambu na te Dorcas boko likambu la motote tcha j'aime na bi boye bandeko na vanda ki na bi mikolo non ça te n'habité vu que Naza vraiment occupé Naza matin na bunta ki belle sœur na petit frère na ta koufila ki moi si Naza vraiment occupé peut-être beaucoup de gens se demandent qu'est-ce qui ne va pas que Dorcas ça sous émission ces dernières tables Naza vraiment occupé mais Nathalie que Mams a certifié nga Dorcas Bolo Coco 2 fois certifié par Sila Bissalou n'habité quand même je dois être reconnaissante à cette dame. Toza est belé, mais elle n'a pas oublié mon nom. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez Bolo Coco. Azaka kawana comme vous l'avez vanda na munoko. Donc, ayebi Bolo Coco on est mort pour la soldate ni mort makata vanda na zalara na yewana. Je me suis dit non. Nathalie sous villa. Papa Gilbert Ndonga ya motema bata mama Rose j'étais sali. Mouka papa Gilbert a dit saranga lobi nanga Bolo Coco na otinda kwa sila atindelanga juste qu'un petit vidéo aboya na tiango pona linga na tia abara non ko tiate abinyanga na otinda kwa sila mais bobanga sila ngai papa Gilbert tika babi en tout cas bobanga sila penza na villa ngabi bon oh mais je savais pas papa Gilbert na on bangi si la tatombola musepe fikaza tilanga j'aime quoi Bakouk pardon to bebanate na lotu na question si la zanani bon répondre nga kuna Abakouk si la zanani c'est bon bon de gogote boy bisanga si la zanani si la zan zambe ya bartrice na barter ndima yango loba on la ndimi
Erto le baranabino qui a unité de mesure bondi maraté. A unique à son genre bondi maraté. Parce que finalement tout le bandit tinini. Tout le banabino kazali l'actrice le plus populaire en RDC bondi maraté. La première actrice a sali plus de 200 000 cas na streaming bondi maraté. C'est que finalement tout ça la tinini. La première actrice a un trophée à moi dans mboka bozondi maté bandeko babolingo. Nga pena lelo nena ko ba mingi te lelo boutique nga pardon na le bela fille na nga bandero je l'aime. Je l'aime moi c'est aussi la Bissal ou l'impératrice. En tout cas cher ami, laissez-moi parler de Sylla, parlez vraiment de Sylla Bissal, de Mams, la maman de mon cœur. Ndoya moi nananga, Sylla chou. Ndoya moi nanga yaya. Yo muto commenter la ranga o kanisa ki nini so ko peti Sylla ndoyi ne Sylla komi nini o kompa ke Sylla linganga yo muto yaka na ba commenter ngana yo seka ba yuma tout lelo yo muto yaka na ba commenter o commenter la nga les individus bato boyaka boluka boya bo finga nga na bouleur eza ba bakouk mais ndio kana ba bakouk tous les infiltrés bo comprendre niveau même ta portanga la kière bo comprendre ah, Sylla, je t'aime, I love you so much. Baloba bongo. En tout cas, sans blague, cher ami, n'ayez quoi dire. Merci d'abord à Sylla, merci pour la considération. Ça, c'est la deuxième fois. Et au cité comme Bonfaï, n'a pas sorti médiatique, n'a eu ça qu'on a filmé, il y a mis balai, au sali encore, na sortie médiatique na yo oyo sali pour na ko remercier ou ko souhaiter les abakou comme Hervé ba tu belé bazo comprendre sortie médiatique ya Sylla té sortie médiatique ya Sylla est plus basée par rapport à enquête au batu bazala kinango beaucoup de gens s'inquiétaient pour na Sylla au moins parce que boye bininge sangoyaka sangoyela rabiso tellement mabe na mato que Sylla za entre la vie ou la mort le la ko kufa eza batu mususu ba yo que Sylla za envie même ndima kité Nabite que zaka babate ba fanya Sylla belé ba non dit mati bazala ki na beze ba mona si réellement que Sylla a commis bien yango eza plus oh esali que Mams aya ko ça la sortie médiatique na ye c'était juste pour rassurer ses fans donc à rassurer Babakouk na ye les anges adorables que naza bien eza juste médecin lobby je dois me reposer donc il faut na paiement il faut na plus temps ya repos mais naza bien yango eza sortie médiatique ya Sylla parce que il y a d'autres gens pour le bac pas dans moni bato ba beta mingi sola ndaku faut to le bara bien Sylla Bissal ou asali sortie médiatique na ye te pour le belandaku non toyebi biso na bino très bien Sylla koki jamais que ça la sortie médiatique naie pour le belandaku. Les habitudes naie. D'abord, elle est le genre de personne qui va vivre na maman na discrétion na ninga osaranate. Azara vraiment distraire na vie naie. Donc alinga ko tu mutai ba position naie te. Donc akoki ko ça la sortie médiatique te. Pour ala kisandaku, to pour répondre batou ba lubaka ko critiquer maramwandaku. Sylla a répondre à mutu te. Bango moro par rapport à Mrambo Sylla zoak afin la ne bazora ba réponse na bango mais Sylla atika la jamais ko répondre mutu toza ko se comprendre biso na bino borolo ba ke ote sorti be pona bi ke wanya ba analyse borolo ba ya ba bité maramunani entel aloba ki e koma kité na loba na bino biso za ba défenseur to telemi biso za ba chancel même ba des médias toza ba dire merci mbokani yo on les kanenge ni ceux qui n'ont biso to les quitter on les qui n'ont biso to les kanenge ni no comment c'est passé donc moi comme ma puce c'est pas si là exacté donc je vous rassure cher ami Abakouko sortie médiatique il y a Sylla est là qui pour nous rassurer que a commis bien Nzambe a batelier Nzambe a épargné soit disons na ba poison wana Nzambe a épargné aza bien et ça qui juste pour na ko rassurer biso ba fan na ye auto lingara ye Sylla koki ko ça jamais sorti médiatique pour la kisamutuka pour ça bobi neti elamba bandero ba bolingo li soleil lamba to robete la Sylla tenga na pesa Sylla kombo Jean-Marie Molato boyebi donc oh y a tout gagner la Sylla li soleil lamba pour Sylla ayebi ko lata pe ayebi ko placer avant ne lo ba bengi bilamba donc lelo to ko mona ba fille ebele
na kati ya tournage ba kompe koluka kolata bilamba sika chaque tournage eza grâce ya sila ba boy pe rotia pe ba na rotia sangita ba komi koluka ba somba ba kabelo. C'est grâce à cette dame Sila Bissalou, la maman de tous les Abakouk. Donc Sila c'est une femme à féliciter en fait. Parce qu'elle a toujours une innovation. Sila a qui s'est coûté pour approuver Moutou. Non. Vincent a proposé quelque chose sur la télé-réalité du genre Yabatouba Mona Yoba Nini Yo. Télé-réalité, bah ça la télé-réalité Libana Ndaku Noto. Alors que nous redescendons Ndako voisin Tété. À cause de la télé-réalité, place au Yavandaka. Et puis bon, mon Ndaku Yasila. Donc, bino bato yo boya rotia makele. Bon, il va muta bombani à l'équipe bino na mayele. Ngana lo barana batu, je vous jure franchement cher ami abakuti langa j'aime to banga sila. Et puis bato ba lo barate bato ba ganga raté bazaka bata silence. Keba baza batu mabe. Et à le roi sila. Pendant que yo ganga ndaku moro ya $400 au foot et la na bon marché en face il y a les parisiens. Parce que si la zone ndaku a foot à plus de $1,500. Supposons qu'il y avait un locataire. Alors vous avez plus de 1500 quelques dollars. Donc à côté qu'on y a de gagner l'andaku. Si la côté qu'on y a gagner la voiture. À côté qu'on y a le bel lamba. Dès que vous le lamba, tu as dit que si la va Jean-Marie Molato. Babarani ça perd à moi si ça pèse. Babeng Arabongo. Elle s'habille bien. Vraiment il est là on a l'habitude de déjà toyebi. Donc les gens qui vont juger que si la yeko le belanda kuboza ba cochon ba mboua les idiots pendo ba finga abatu. Si la coquille jamais koya ko le belanda ku a coquille jamais koya ko gagne la soki pénité mais toi na mokila za mais si mora lobi photo lata na mabele balata na sa mabele toufuma okolata ndenge nini e roza na mokilo so la mbongo na yo sombela mbalata la kita batu ke na mvua taka. Mais qui est besoin de battre besoin de mbongo mais baby qu'on voit taté parce que azana ba mbwa pembeni il y a besoin de qu'on voit ta mabe yebi te ozana camarade ya tera sangita yo rotia belle Vietnam colonie et alors on a dans na bobeti mboyo bobeti atera ba kabelo ngapi funa ta kabelo alors on est dans la miss lolo miss a somba kabelo yo pa belamba ku kolobati na maneti moyen na taper perike ya sangita ezate. En tout cas, si là vraiment, merci d'abord parce que tu nous as rassuré qu'on a bien santé na yo siko et s'est rétabli, ça va. Et ça il biso ba faille na yo bientôt sepeli comme na yo. Plaisir exact que tu as ba polémique mais plaisir plus ces ali to sepeli comme na yo à bonne santé. To sepeli comme na yo retour na yo et ça il biso bien. Vraiment, mam soit béni. Nzambe a pambola yo encore. Nzambe a gardé les biso yo longtemps. Toi, on a besoin na yo. T'as la sortie médiatique moussousou yaya. Na yebite si la te unité de mesure. Si quand les cambo na yeb sabine yaro ba royine la Vincent. Pour ba longo là déjà Vincent comme Abakouk. Mais mon douloureux à Vincent, ton yini, il n'y a pas noté, à ton saïdeni. Ah, et à bongo. Bah ouais, la bazanga. Eh, bah ouais, la bazanga, biso, ouais, la raté malin, la mam, sinabiso. 2 fois certifié par Sila Bissalou. 2 fois. Bobangi bakiti, bobangi ça la manger. Mais bon, il sera peu bandaku, nanenga ma bête. Bino bateau, bon, on bête, bateau, la bandaku, bon, il sera bandaku. Arrangez vos maisons, le bidon de pasteur Marcelo. Bon, il s'abanda qu'on a bidon, banda qu'on a tellement salité. Bah, qui tu as bâti la banda qui va chocolat, on est les néralistes sous-souté. Rideau, wana, ya. Dans le 21e siècle. T'as le rideau, même ça, t'as la décoration, comment même ça, là, tu fais rideau dans ma kitty. Moi, je suis aussi là. Quand là, ta fille, là, tu fais la dakubilamba. Y'a yo ex-libit au zoa wapi. Y'a yo. Alors, bien, on a ma belle Neymar. Yaya, on tozoa yo wapi SB na biso bandeko. Ya na biso ba problème. Eh, yaya oyo. Yaya oya pe misi biso ki toko. Ya sila. Nalobi, ah, to finga, tu te zo lo bakaka. Bo so ba rido bien.
bongisa salon yaya bongisa ndaku oyebi kolatela mbate na ndaku poto kolatisa ngo elamba moko na yo te tala fila tala bioma ya fila tala pe fila telemaki oh là là fila chou je t'aime I love you so macho 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 non je vous dis franchement na sepelara na tous les sorties médiatiques fila à salaka boyebi fila elle est le genre de personne que azoba genre bateau yo bozele na A abimeli bino na B bozele na B elle bino na Z donc aba genre bateau bongo kozela sila mambo yo sala raté so ozo sela sila aya sala bino mo eloko moko boye kozele na yango te yango awa nazobeta plus fete na babakouk nyonso ya monde entier yaya kozanga leki invité ozangi baloka yo s'enregistrer avec $25 na yo o s'enregistrer abakouk nyonso monde entier tombola maboko s'enregistrer avec $25 na yo yaya abakouk tout s'enregistrer yaya so ozangi les 15 etali yo et puis nazo ebisa bino nazo annoncer bino déjà les 15 ils seraient bikolata te koyate en tout cas tu invité au thé ba maman ozanya expliquer bino babakouk les 15 abakouk nyonso sala suka sika bolandanga bien na bien les 15 février abakouk tout sala suka sika mwana mobali ya abakouk kata kuaf bana mibali bolatela biso kitoko moi tenue de ville bolata bien na biso parce que ye moko si la Jean-Marie Molato yaya akolata koleka biso tout boye bien te l'impératrice la maman de tous les abakouk akolata koleka biso tout yango nazo benda yo mutoko ya matoyi lata bien yaya kotata mudungu ba fille bokota mudungu boye mudungu bokende kodefa bonjour wana mabe ezali Jean-Marie Molato akolata terrible Jean-Marie Molato akolata makasi ozoidete mes sœurs et mes frères il faut être chic ces jours-là parce que ça va chauffer si la yo bival yo nagoba kelogote des fois certifié si la bisal yo si la mama zambe bokolango yesu na kozala wapi pona kotika ndoi na ndaku bakokengela ye potika ngana que no fêter les 20 qui a 5 ans ya bakuki na 27 26 ans ya carrière de filles là. En tout cas, Mams, merci pour tout. Merci pour tout. En tout cas, nous aussi, on t'aime beaucoup. Tolingaro ya trop. Nzambe abate la bisoyo. Nzamba bombe la bisoyo. Babakouk, en tout cas. Ngana webi sara bato bozo kobo bo finga sila bo keba. Bo lukara mama o finga sila. Webi o yesala mi si dans la cabine que avant ya ko finga nga. Il faut d'abord ko luka ko yebanga. Si on yebanga sila na A. Luko ko yeba parce qu'on a mis tu est-ce que ça na lettre A. Tout a comment déjà dans la lettre Z. Yango il faut au sala parce que yo mona que fila na lettre A, or que fila comment déjà peut-être na lettre P. Donc avant on finga fila, il faut qu'on luka ko yeba ye. A comment ndenge nini. Bon, bato boganga ki bandaku. Boy la biso na bandaku nyabino bo filmer. Parce que ba kiti wana chocolat ba rideau wana ya telengité. Ndako ezanga harmonie ndako na caméra mais ma salité et malombindo ra lora yembo lombindo ndako ezebi malombindo lora yembo lombindo wana biso bangala bato ba bangala ba lombindo ndako eze dégager poussière lora la yembo makolo poussière sila au moins nous le la biso makambo mams to vanda ki na biso actualité ezate mams. On s'en habite au bout. Ok, il sont morts. Janvier, bon, ils ont contacté. On habite. Banoyo, bon défendarangaï. Namoni beaucoup de ça sans francs, botika naïa. En tout cas, si la zone de turbulence en qui m'a cassé, kanga biso. Kanga yaya. Au moins, abakouk. Bino doit recommander au boloko comme ça. Ah, même ça fungoli biso. Biso da biso bambo, bobo sani. Tout ça bambouat.
Akanga biso na ba chaîne. C'est quoi fungoli biso? Ce que toya te, toya kaka. Elobi nango moura, zone de turbulence. Soro zone andaka malonga te koyate. Soro yebi kolata te koyate. Soki ndaku ne dégagera poussière lokola yo moko moto na poussière ko lekate. Cher ami, l'obi dans la bino vidéo sans blague. En tout cas, l'obi dans la bino vidéo qui toko. Si la bominga. Te si l'ora ndenge no. Asan toi semble si l'ora unité de mesure. Muta kokani no azate vanda. Mais là mai la pena pongi. Oza unité de mesure muta kokani no azate. Tu fais donc osala makam ndenge na yo. Sortie médiatiquement très professionnel, très profi et non, qu'on le battait. Profession. Ah, Abakouk, boy, y a du quoi, professionnel, fila, nakanga mini, sortie médiatique et kanginga. En tout cas, je vous aime les Abakouk, nous aimons beaucoup si la Bissalou, continuez de soutenir si la Bissalou, Torota la si je savais Nabiso, film Kitoko. Tozo zelango maboka ko funga matotala to consommer to partager abaku koko bosanate enregistre toi parce que les 20 les 15 ça va chauffer les 15 biso tout rozala wana tozala ebele abaku nyon sa monde entier zala wana parce que le ce jour là ça va chauffer. Ça va chauffer, je vous dis. Donc, tozala wana bandeko bolinganga bato bo krakangai. Ba balinganga ba mona dorkas boloko kazara makele kabiya ya naza makele lo vaidete. Ta ba certifié nga 2 fois. 2 fois certifié. Yuma. 2 fois certifié. Ah, si la kamata bisou, je t'aime. I love you so macho. Ah, nasukia wa les amis, je vous aime tellement. Abonnez-vous. Nalingi bino na minga. Ah, nasuki nanga bandeko. Minga olobeza te tolobelaka FB yango. Toi na moto te aya. Tela j'aime kuna bakuki. Si la lobi actualité zate na kabela ba na moi 100 €. Aya. Bon radifi yo zela radifi la kabela mbona maboko. Akabela déjà mbonga actualité ngo lobela mams. Aya oyo. Mams ko kabela nga kecho yo nga lataka 42. Baba kuke. Bo senga nga kecho e pa mams. Nga lataka 42. Nga 42 mams. Oro kabela nga pe bisous là-bas, je vous aime. Bye bye.